Bandeko, donc, tant bolobaka, son mouton, et lingi kolakisa, nde embouteillage, et zalakande makasi, moyen ba mutuka, etambola, ndenge elongo bani ezate. Ambo, en tout cas, na kosabinote, nga na yebi yango kaka, na 2020 oyo, soki balobi son mouton, ezalinde, bambouteillage. Nga na zango kanisa, sorte ya musique moko bimi, to bo adapté, adopter, couper, décaler, oyo, ya ba ivoirien, son mouton. Mais, na ye komona yango, na belili, na bandi kolanda yango, surtout, tango, na za komona, batu moko important, o bazaka na priorité, ba konza mboka, baza pe kokangama, na embouteillage, bien sûr, baza na ba motard, bien sûr, baza na ba sirène, mais na comprendre que, ezali penza makambu ya kosakana te eloko oyo babengi embouteillage. Na landi pe na tala nanu ba principal ligne route oyo ya Congo na moni ezali principal route ezali kaka ba route na koki kobenga ngo ba route te. Bien sûr na Congo ba route ezebele mais wana na benga ngo route moko national ezakaka moko. Elongwe Kazangulu, yango wana ekende ti aéroport. Bien sûr, epema bisika boye, sima ba route mosusu ya mike to ya local ele sangani, sima efungwami lisusu ekoti yango ekende bantele ba maluku aéroport pe Bandundu. Donc, elingi koloba route nationale moko kaka oyo nga na yebi elongwa Bazai Bakongo ekei Bandundu. Yango wana na comprendre eza normal pe logique bambouteillage ezala boye. Mpote ba papa ba mama bandeko. Mpote ba rando na ba randonnette. Mpote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mpote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mpote bana mike na ba bébé. Mpote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid, Kabongo. En tout cas, bandeko, na ebite pona nini bolingi kolela toujours basalela bino banzela. Non, basala te. Bolingi kolela babongisela bino banzela. Pourquoi pas bosengaka basalela bino banzela ya sika. Bino bosengaka babongisela bino banzela. Bandeko, botala liboso plan ya mboka o bozali, botala plan ya kisasa, même n'internet, même na ba livre o bozanango, to ba syllabis, to tambola yomoko tala malamu. Eske boza na posa ba bongisa banzela, to boza na posa basala banzela mususu. Soki lelo, même mai ekotonda na mboka, soki lelo même ba côté mususu ezali kodinda parce que toujours banzela ezali modèle ya kala. Na lobi teke banzela eza ya kobuka na to ya sika. Na lobi même balabala ezakaka même balabala. Donc rond-point victoire ezakaka rond-point victoire. Même ba chanzango couleur, même ba bongisi yango, même ba kuni ba pelouse tobi teku teku ezakaka rond-point victoire. Eza mabete wana eza ba ville oyo yebani ba mboka oyo ekoki kozala histoire ya Congo. Ba biloko moko eyebana. Mais toujours eza kosenga modification pamba te bokomi 18 millions elobi bino moko. Ngana yebike na mboka Congo neti nga tango na longwa na yebike batu bazalaki 34 millions. 34 millions wana na kisasa bazalaki te déjà na kanisa 5 millions bakokaki même pas. Alors, eloko babengi embouteillage oyo natali na image, en tout cas na comprendre que bomonaka pasi côté nzela. Pasi, vraiment pasi. Bien sûr, nazomona batu bazo déclarer que babongisa biloko batia baso mouton po bayibaka biso basuki ba mèche. Mais non, ata bayibi bino te eza pasi.
ata okomoleka na nzela wana na embouteillage bakomo kabola bakoka ya pio. En tout cas eza passe lobaka kapo kuna pe susu koka ya pio eza passe. Mais na muto auti na poto même batie bembouteillage wana bazoya kospesa yango amelaka ya malili ekokitie mutema kaka seconde ntango abeti yango mais mbala moko eye lisusu eloko wana eye yango wana eza kosenga te babongisa banzela, eza kosenga basala banzela mosusu. Par exemple liboso na boulevard wana bozakaka na pont moko oyo elongwe matete ekoti njila ekei. Soki pont wana ebukani ekokoma nini? Bokolongwa na somuton to bokokoma na sous-marin. Alors pourquoi pas mai ya njili ekati Kisasa na matete te na njili wana eza na suka bokomi pene ya fleuve. Mais njili brasserie esangana na kote mosusu wana nzela mulai. Alors pourquoi pas kobakisa bapont ya minene koleka oyo eza wana? Pourquoi pas kodégager bandako mosusu kozwa bamikolo ndako wana kopesa bango mapangu botongi quelque part bakende kovanda. Soki na bamboka mosusu neti na Angola babongisa bamba te batu mosusu babuka bandako na bango, mais liboso babuka ndako na ye batongi site mobimba ya kitoko. Tangu baza kobuka ndako ne batindi ye kuna, bien sûr azomona ngo musika neti ozwi mutu azalaka na quelque part bobuka ndako na ye ou bien na Gisenzu botindi ye na maluku akomona ngo musika. Mais soka moni ndako eza na condition kitoko, site kitoko, bandako batonga yango lokola bandako ya bandal, en tout cas akoloba nakende kotonga mosusu baya kobuka ngo susu nakoma na mibale. Ndenge salama na Angola mingi babaya kotika ville, mais basepela bazwa bandako. Oyo pe azalaki na ndako koleka moninga na kitoko azwa bandako mibale to misatu, voire même mine. Alors wana na pesi kaka exemple, mais eza kosenga vraiment so mouton te. So mouton ezali neti dépannage, ezali neti calma, ezali neti omeli eloko moko esilisa yo nanu mutu pasi oza koyoka. Mais mutu pasi wana ezalaki te po moi eleki makasi, mutu pasi wana ezalaki parce que oza na eloko moko na kati ya mutu tumor yango moto ezosala bongo. Ndenge ezali sikoyo na kati ya Kisasa wana ezali kosenga banzela ya sika oya kala ekoki kozala, mais eza kosenga banzela ya sika, ezali kosenga bandako mosusu bakobuka yango. Bandeko eza pasi baya kobuka ndako, mais oui ezosenga fo babuka bandako ya bato mosusu bapesa bango bandako kote mosusu. Na kanisa mokonza mboka aza mwana poto aza koyeba yango, loba bakanga ye ou bien loba kaka yango wana. Sikoyo na pesa bino ata plan ya petit ceinture po boza pe na besoin ya petit ceinture, même ata bokozala na autorité, mais petit ceinture moko o ezane di boulevard du 30 juin wana ekolongwa Monkafula, donc na mopanzi ya fleuve kuna penza bisika fleuve eza entre Kinshasa na Kazangulu, donc tobenga ngo kaka autoroute. Elongwe wana ekei ekoti no elongwe Mongaliema ekoti Mongafula, elongwe Mongafula ekoti Manenga ou bien Gilles Brasserie, elongwe wana ekoti na commune nini ebimi Tikinkole. Boyebi kaka banzele kokende, mais ekoti basuka ya mboka, basuka ya bakimbantseke, donc bazamba wana
bosali yango ebimi tiki nkole. En tout cas, nzela wana ata ekokonsome bato essence ebele, mais ekosunga bakamion ebanda kokende nzela wana ewuti mbala moko Kazangulu to Bakongo, eleki mbala moko Kinkole to eleki mbala moko Maluku, etikali kokota même pas na Bandal, même pas na Kasavubu, même pas ya Papa Molière ou bien na Ndeko Eliezer. Donc Kinshasa ndenge za wana so mouton en tout cas ezali kaka pona Noël nde bokoki kolia mouton, mais wana eza likambo ya so mouton te, ezali likambo ya pondu koliaka yango les premiers ti de 31 eza likambo ya mouton te, ata pondu ezanga mafuta bakalingi kaka ya kwangula elekaka nango yango eza kosenga nde banzela ya sika. Nakanisa na sololi na bino bien na sukisi awa botikala malamu bobina couper décaler son mouton. Ciao. Commune ya Maluku ezalaka monene mingi koleka même Kazangulu. Alors na commune ya Maluku bokoki kosala ba société ba usine oyo esalami na ba congolais bango moko, neti par exemple kosala ba pièce ya muntuka, donc kosombaka te pona koteka to kosombaka te pona komonte, mais kosalaka kosomba nde licence pona kosala yango. Eza na ba congolais baza na mbongo pe capacité ya kosala yango. Kosala pe neti ba usine oyo ekoki kosunga peuple akoka koliaka safu janvier ti décembre, elingi koloba ezala kaka te koliaka safu seri ya safu, koliaka manga kaka seri manga ebimaka, koliaka babitabe seri kaka babitabe ebimaka, mais ezala na ba usine oyo ekoki kokonservaka biloko mususu oyoyo soki ebungi foko zela yango kaka tango nango ekokoka bongo bolia yango. Par exemple basafu. Alors eza na ba homme d'affaires to eza na ba congolais oyo ya haut niveau ya société ya likolo oyo baza ba noble bayebi musala ya bilanga. Pe bango bakoki kosala ba usine oyo ekoki kozala na ba conteneur wana oyo ekoki kobomba safu pona kolesa population ya ofele te ya kosomba, mais pona ezalaka kobanda janvier ti décembre. Eza na ba homme d'affaires oyo bayebi mosala ya bilanga. Voire même tomonaka mama di mama ayebi mosala ya bilanga. Azalaka toujours na mode nature, ayebi biloko ndenge kolaka. Eza pe na bandeko ebele bakoki koyeba baza pe na mbongo bakoki kosala oyo ya bango ba usine pe ezali kosunga. Pamba te Maluku eza na territoire munene oyo batu bakoki ko-créer ata 3 sociétés ya minene ata 10 soki esengeli pona esunga kote biloko ya kolia. Pamba te population ya Kisasa ezali komata se komata. Alors ebongi ebanda na Ngaliema na suka ya Ngaliema na fleuve ezwi coin ya Kisasa entre Kisasa na Kazangulu ebimi tina Mongafula, toujours entre coin ya Kinshasa na Kazangulu, mbala moko e continue ti dingi, toujours pembeni ya frontière ya Bakongo, donc Sanda, e continue mbala moko e koti Kingakana,
oyo ezali kote ba kilometre mukuse na Kingakati na ndenge ya likolo. Alors bo continue mbala moko ti Kinkole bokokiatisa mai oya nselete po bokende Kingakati me bolongwe kaka na Kinga kana bokei mbala moko na Kinkole esangani na boulevard wana to route nationale pambate ba route ezande likambu petit ceinture wana ekoki kosunga muke même ekosakana ekosilisaka carburant mais ekoki kosunga mwa muke. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nya ya danger. Donc ba samtalo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nya ya danger. Donc ba samtalo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.